Tribune libre. François Mukanda. Mwana mboka Adrien Simon Kalenga, ozali porte-parole ya Union pour la démocratie et progrès social. Mbote ndeko François. Likambo yo ya ko rétablir dossier ya AFDCA to kolongisa Modeste Bahati Lukwebo. Soki ba ninga na bino ya coalition ba boyi Bahati balobi yete bino bokosala nini libale ko bebe tokosoka na nzela To lobibo likambo ya kozongisa AFDC. Est-ce que UDPS mutaza kozongisa AFDC na justice biso tozali likolo ya justice? Est-ce que UDPS azali likolo ya mibeko ya leta? ba ninga na bino libale bakoki komona mabe? Est-ce que UDPS azali likolo ya mibeko ya leta? Te. Alors, donc biso na bango tokotosa se mibeko ya leta ekozala likama ekomeli peut-être biso, mais biso na bango tokoluka solution kaka na ndenge ya kobotosi mibeko ya leta. Soki bango pe baboyi libale bebi ezali bango na justice, ezali biso te. Motu moko te azali likolo ya justice. Soki bango ba contester justice, est-ce que tali biso ke biso tokomiti ya likolo ya bango na justice toko s'intercaler entre justice na bango te? wana ye sikoyo neti bosenga base ko sala bokabwani na gauche à droite po ndeni tozokende na justice. Motuna na yo ndeni tozokende na justice déjà na cash moninga moko tokende na ye penge benete 5 ans et soki pe na FCC soki justice elongisi Bahati tokende na boyokanite 5 ans. biso toali acteur te na likambo ya kosambisama na justice. Toza na mot à dire contre la justice te. La justice est indépendante. Biso toko s'interposer na justice ndeni. C'est ce qui a les décisions judiciaires et en force de choses jugées. Et vous allez action dans les décisions judiciaires. Mais bazo interpréter en toujours na lolenge politique. Foti wana ekozala biso te, ezali biso te. Moto moko te akoki koloba ke na moya lelo soki justice katili ka mona lolenge boto lolenge boy ezali à cause ya UDPS. Parce que UDPS te mutu azali magistrat to pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire ezali pona ba congolais nyonso. Biso banso to ali appelé à koyoka o justice ezako kat. Mwana mboka Simon Kalenga nazo rappeler kozali porte-parole ya Union pour la démocratie et le progrès social totondio. Ngai ndena ko sepela kotonda yo po na ndenge opesinga mbala ya kopesa isusu explication na bawe bakaki malamu te position na biso. Merci. François Mukanda atondi bino botondi. Tribune libre. François Mukanda.